Bonjour, bonsoir, dans tous les coins et recoins du monde. Là où vous vous trouvez, les amis de Kouli Média TV, comme l'actualité l'oblige, toujours là partout, le lot de pan de Kopegi Sassawa Pipaï, tout là, en long et en large par rapport à ce qui s'est passé au grand marché. Votre humble servante Zizou Zidane Zetiamounene Azo continue toujours à patrouiller, Koluka, Koyeba, Copé Sabino d'informations nettes et claires dans Kouli Média TV. Suivez la conversation pour comprendre qu'est-ce qui a eu vraiment réellement au marché ce matin. Merci. Merci beaucoup, Bande Montagnes, qui sont partout dans le monde. Dans la chaîne, nous avons une nuance ici, toujours diffusé l'image de Bino. Nous avons le terminateur de la presse, il y a un chargé, il y a une image, il y a un gouverneur de la ville, il y a Kinshasa, il y a gouverneur Gentili Mbaka Mbobila. Est-ce que tu as vu que tu as une équipe qui a Congo na gauche nazali bongo na Bofia botalatala 48 mémoire et puis na droite nazali bongo na Zidane. C'est-à-dire que tu as bongo na Pegisa sa mbote Pegisa sa mbote mwana mboka Julien botalatala mbote na bando na basi na CP ndenge vraiment merci beaucoup. Tu veux que tu Pegisa ça na évité na baibata biso partout dans le monde na biso to yebi na bakusu ba éviter parce que Pegisa ça zali nani professeur Pegisa Pegisa ça et puis Pegisa ça balino musalo ya médiane. Merci beaucoup babo ba éviter Pegisa ça azali moko ya bapanzi sango ya Congo na bandi musalo banda na 1999 na maboko pe na makolo ya Zakari Babasu nazali l'un de ma fils et puis au Zakari Babasu approprié ça au le na sala limi na ngai na sala molongo na ngai na trasa vi na ngai Pegisa ça azali l'un des grands communicateurs il y avait la Kinshasa. Pegisa ça azali journaliste de profession. Pegisa ça azali chroniqueur culturel banda 1999. Pegisa ça collaborateur de l'autorité Ebele. Nazalaka chargé à presse il y a le ministre des Sports et Loisirs Papi Nyango. Nazalaki chargé à communication et conseiller en matière stratégique il y a Serlor Mbongo. Nazala plusieurs fois collaborateur il y a artiste et musicien Ebele. Nazalaki les sous na travaillé na Pépé Feli Manoa comme chargé à communication il y a structure moko école Les Griots il y a musique Nazala fait les sous collaborateurs il y a bakondi Ebele na rotanga kombote pire petit ba vie Ebele il y a ba politicien Nazali Lelo actuellement attaché de presse adjoint il y a église le Bananzambe il y a prophète Konde Paul Dominique na niveau il y a hôtel de ville Nazali membre il y a cellule il y a communication il y a gouverneur Gentili Ngobilambaka attaché de presse chargé il y a audio visuel donc nous sommes wana to sali penato kabi jeunesse na biso na musala au le 20 ans le na domaine de la télévision. Kabi 20 ans dans le domaine de la télévision le tout le monde apparemment communication dans Mboka exemple à la communauté parce que tout ce qui se passe dans Mboka apparemment communication ils ont les communautés tout total na procès à 100 jours ce qui a écouté des ordres parce que communication est atteinte total na jour monsieur Gentini abîmé à lui 4 jours to qui chasse à la confiné après n'a pas qu'on a mot tout le monde lettre épimé officieusement apparemment il n'y a pas de communication puis nous attaché à la communication qu'est-ce qui s'est passé non au moins politique est compliqué maman politique est vraiment compliqué il y a un problème en communication mais il y a un problème il y a hiérarchie pour n'engagez-vous gouverneur Gentili Ngobilambaka yemoko ezali teke o mutu nde mutu asalaki lettre te tant amonaki que il faut Kinshasa oyo et abattre la bakinois pour être bakufa te yango amonaki que il fallait 4 jours à
lancé confinement ya ville ya Kinshasa mobimba otango abule eloko na mena senango ayiko zo information que bato balingi bato mité mabe balingi ba profiter basala mabe na ville ya Kinshasa entre autres pillage mangobele yemoko kana ba décision ne yemo ayiko longola ba décision na pour être abatela école na biso surtout ville na biso ya Kinshasa. Quand on a posé parole de l'écopégisme, ça, au moins que va préparer la population, du coup, vous l'avez montré à Boye, le premier citoyen de la ville a levé 4 jours confinement Kinshasa. L'union se tombe, il va tourner dans le supermarché, il va continuer à marcher, il va tourner, il va continuer à tourner. Au moins que les malades, l'engouement, on a, et là, il va la mourir dans les autres, il va la mourir. C'est là qu'il m'a dit le gouverneur va dire que l'homme est confiné. À 48 heures, à PC information que tel jour, tu vas confiner. Biso ne ba quinoa toye ba valer ya provision des rarement que mon à Kinshasa a ba provision non biso to mesana to du jour oui mais toye ba pe bomba boye ko mboka boyo na to kuta ba kerte pour qui ne yindi tant que biko mama ko ba bomba to ke non côté à salaire ozomona ke ba nyongo ezali makasi le surtout ba gens tant que yo ko mettre biso biko za charger par côté il y a image côté est-ce que beaucoup peut se rappeler par image est-ce que beaucoup n'a pas ko yeba pe ko ça fait suivi na la fonction publique na entreprise union sur l'état congolaise OK ezali na ba salaire les autres vraiment passer mon salaire on a subandi sujet en to bana lelo to sukati lo parce que ba konza mse belambo ba tamusi mboko mabe Gentili Ngobelambaka ayo kuta bila Kinshasa na makambo ibele na banyongo na makambo ibele mwato betana osete nango yate pona ko fula ba tena tanga ko bakumba bato mais makambo salaire wana salaire ezana société ezana ministère oyo ewela la makambo wana oyo la makambo wana ke salaire ya batu salaire ba mais pour la biso ngazo na biso ya ville ya Kinshasa na biso ya ville ya Kinshasa pour biso au moins comme là il y a un salaire pour ceux qui ont un salaire ba te belé sur kufa net noté de ville 36 mois impayé yem sanga ba jonté de ville ba lira ndeni ba kenda kwa ba tangi sanga ba na ndeni celui qui travaille l'hôtel Manjaro kasi il y a parce que dans le chose comme ville à Kinshasa qui noit 36 mois impayé à ndeni allez ça va na oya ka musala ah tout le monde siko makamala so to bitondo kota mulunge za ba kana ba ka na ba débat et vous avez sorti dans moulay de on parce que na Kinshasa wa ezana makambu ebele photo pour ça ezana makambu ebele donc ya omoni comme Gentili Ngobelambaka lobi que Kinshasa bopeto ba to resera ke kini bopeto bigara full OK kini bopeto eza état d'esprit ba salaire ça na makambu ça banzela makambu ebele makambu changement de mentalité mais là l'idée copier mutu na des gouvernement ndeka bataki makambo wana kokeza abataki ya komate bato bakufi avant no makambo ya lelo pe koma lelo bakufi wa nazatu sela uyoko nazokoma kutuna na nazotuna akomaki bato nazatu bayeba bamama batiki badoko na bango tuna magasin na butu batumbi mama mboka oteki Chine base bakoko Afrika mama mibale bakufeki nzandu attention baya boye bakuti bakabe ziki biloko ziki bambongo ziki ba image wana tu tsela ko mona ba image wana teke non ba tu ya ko ba charger ya image ba ka nzandu wana zoluba mama wana kufi sur place atele ba na Afrika bambongo zeki na kati chondise na kati en tout cas vraiment côté wana procédure bakendaki nango qui n'ont madame tout n'andé ils allaient qui n'ont pas n'andé procédé parce que gouverneur après ça qui instruction te que va tout mbaba mesa na sana et ça dit d'abord nazo expliquer maman gouverneur après ça qui instruction était pas bon ça ça ils en a ça wana marché central la place nous ko ba te kaka aux ali dignité net ba mesa na balabala ils ali interdit combien de fois ba pesi ba communiquer sans les administrateurs les administration na mobimba ba pesi ba communiquer ebele bolo mona biloko na binona bolo mona biloko koke mona ke gouverneur ayeboye ngobela muta tumbi biloko ba mama et puis na musala nini nunuso tango abi ezali tango berero yo ba
collaborateur Moussa Sali. Il faut l'accès à oui. Dès tout le monde qui pense à le film à Jésus va tomber à qui a tout. Le gouverneur Azaki wana azana pour na ordre na bopeto. Donc ça le gouverneur est na Sali. Il s'en a calé ba mère na biso wa on na sandu. Biso uti bokasa oya presque na mutu o wana mutu kana tina kata sandu. Mais les lotés côté katina balabala. Gouverneur ba bolongo na balabala. Oui, ba maman bazanga ki ba place mutu. Ya kuteka ya mo omoni procédure bana nyonso na likanisi ya mona mboka chantili ngobila mbaka ba bongisa zandu ba moderniser zandu gelata poso ya sika pona ba mama banini le gouverneur asenga ka ba liste ya ba mama oyo baza reconnu peut-être o baza reconnu mama susu oyo bateka na zamba sali o baza reconnu répertorié to comme na dossier à san de mutu na ba question na pona expliquer bino comment est dossier ya san oyo et koti milinga et koti jalousie et koti makambo ebele ti lelo yo ba bono ko biloba loba concernant makambo tali zan de Bopegui total maman le premier citoyen de la ville azan a raison azan a tort parce que tout le monde a une selembao na pompage bakame ya kazo si la frein zo lokota ba maman ba to teka na mabele ezo boma ba to si saba idée za ki malama na kokene idée za ki malama et loko pesi pasi 18 ans ebele tani tozo vivre dans confinement au banda ko ba to futa baba na kolia ndenge nini parce que ba maman na ba papa na ba zongi nda bazela ndeko gentili ngobila abongisa ezo bonga te 3 mois déjà c'est trop pour la famille ba balé sa famille na zando maman vous informé te gouverneur a sali ba marché provisoire ba maman ba teka mais oui mais on pokate oui et ça au salama et c'est belé na itaga na ba pandi ba place ba site oyo ba pesi pour ba maman ba teka en attendant misala ça vaut maman na ngai soki zanu etongami na ndenge ya moderne na ndenge ya bien na ndenge ya norme eza fierté na biso moko ozanga lokotaka mbongo mingi mais ville et bénéficiaire na bambongo wana te mbongo nekena na libumu ya libanais moko mais c'est asana oyo kaka bakonzi oyo badirigant mboka na biso basilisa bacontract moko ya bulu yeki tokokoma kote kuna tongi toyeba baotala biso partout dans le monde est-ce que sonné zan le confinement total ezali mpona coronavirus eza mpona confusion esalama te confusion esalama te bandeko na ngai confinement ezali même l'interview natindelaki interview ya gouverneur réponse azoseki zandu ezali confiné na cadre ya covid-19 ndenge na cadre wana mokonzi ya ville a profité abanda batravaux ya réhabilitation ya zandu ya kotonga zandu eza lelo lobi te. Mais les gens ne sont pas confinés. Non, mais la confinés. Congolais, Adam tout petit, Congolais, Quinois, bien au moment où il mange Quinois, on va rater. Hier, on a dit malade des athées. Balbi, que tout va dans Bandako. On se peut pas voir. Parce que les lagas, tu reviens au pays. Ah, quasi, lève ton eau. Tu coupes un moment et quoi, ce que tu fais, Beto. Tango, vraiment, je sais ça. okoki koloba bana mboka bayoka oki po batebe baso bamingi eza tosi bateki na bango ekolongola za beso koma barumbu na kabina est-ce que ça est solo et puis côté wana na kolanga profiter ba information mo tozwa ki l'éthique journalistique on a l'information la source yon to éclaircer biso yango que projet za l'équipe future et comme paysan et comme aux ans de sécurité soki réponse est rosa na côté à bon fait pour nazali pena mon be ba proche gouverneur naza pesa mino na bosolo nyonso na ndenge ya vérité mponga na banga te na bakabeli zandu etekamite ezwi contrat batiango na contrat zandu il faut ba réhabiliter mokonzi ville ya Kinshasa azwi ba partenaire ko bazotonga zandu wana ekozonga omoni zandu wana seria mobutu seria mobutu l'air pena kala l'air mobutu atongaka zandu wana soko tuni histoire na ba père na ba mère na biso zandu wana ezalaka kitoko ba place mususu ba otunga mo amarbre même c'est ça nous wana akoma ko yiba na ba marbre wana dokolongola azali libanais oyo ba fulaka boye a kota ba
azoba konzibele ya mboko acha na ba poche na ba mbongo na c'est comme Libanais bazo ba ordre national tondeni po ba koma ko konza na bande kona wana ba boutique bazo beta ba ndeko ba imboka kasi yango na kasi yango na tolo batele to lobia OK mais ça sana ali a corrompre na gouverneur kitana no loi Libanais abangite petit ça to koma côté wana to beta no lisoro et loko nini et d'ailleurs koleka Papa Molière, na gouverneur, il y avait la Kinshasa, Chantini Mbaka. Et aux ascenseurs, Papa Molière, où l'on a été. Papa Molière, le vieux Léon de Mandemba, Aza vient me le sonner mon goût. Il vient à moi, mon tous les mots et bouchaka. Au vieux, il caille moi baluka. Papa Molière a un problème, il y a langage. Il y a trop brut. On a zolo bila à la monconti. Le gouverneur na TV il incite le gouverneur. Ngobilo na tika ba aventure hein. Bango baza kolia. Azo ko tenir ba langage moko brut devant ba compte. Même chef de l'État Fachi Beton et mo lobiso ki ni ba desar donc ba terme moko azo o abimisaka. Eza bien te ya obimisa pour na ba compte. Il oublie qu'il est un député national. Il oublie qu'il est patron de la presse. Quand on a l'exemple, on a Brit la télévision, quand on a le langage des Ababrits. À reprocher à Bamoni. Non, il y a des reproches. Quand on dit reproche, quand on dit aux interpeller les Cameroun, en bon langage, Azana va dire que c'est belé. Soit mon les Cameroun, ACP na moté. Ayebi adresse en Ngobila, ayebi bureau en Ngobila, ayebi numéro en Ngobila. Moi, on a écouté Zali, membre du bureau et assemblée provinciale. Tu comprends? Il y a mon assemblée. Après le mois, on a blanc, on a chauffé qui est à Zongi Moto. À Zongi Moto. À Zongi Lora Sango. Mais. Non, c'est trop dire. On ne peut pas mourir. Tu es venu de me danger. Vous avez un guerre. Voilà, la guerre. Comment on va faire? Pour tout le monde, Batou, Batou c'était un beau papa qui a son pour les locaux gouverneur lobby ni ministre lobby a stoppé salaya lobby a stoppé ceux qui ont ya lingi base stopper ça la mokili na ye ils ont ministre par rapport la ministre tout ce qui a performé langage. Est-ce que le gouverneur Jantini Ngobila va dire ministre? Est-ce que tu as un ministre? Aux journalistes, à lobby boy. À lobby boy. Ngobila, où est-ce que ça a un intérêt à Kinois? Yo so combattre yango. Mais c'est le Kinois pour y a ça on a un intérêt à la ça. Mais vous avez des ministres. À lobby boy. Quand on a makambo na te, omoni makamususu na télévision, toi na politique maman. Et bele ba kota boloko kara maloba. Et bele ba problème kara maloba. La vérité, ils ont été mais rêve, c'est ça, mon corps, Hassan, à côté de ce que tu as dit, na poche na ye. Il y a un an, justice qui était détruit en haut. Et ça a été Mbika. Et ça a été même la bataille des PC. Pour bataille des PC, c'est bon, ça va bien. Bon, c'est un chef de l'État. Bon, c'est un chef de l'État. Parce que nous avons fait non, nous avons refait ça. Mais il faut qu'on reverser. Parce qu'on ne peut pas que la combo il y a gouverneur Ngobila ou Azaï Puna na bande de Puna et si Gabiso dimanche le 30 juin 2000, le 30 décembre 2018 va voter quitter. Partout va voter quitter, partout si gouverneur va voter quitter Puna. Parce que nous sommes dans la Sénat, il faut que nous soyons mais c'est le gouverneur a que nous se justifier réalité ça là qui même la justice même dans l'Assemblée nationale mais pas à matissiner sur ce niveau pas PCA poste gouverneur non on dossier wana non ça était na kiti pour expliquer dossier yumbi na ngam na kendakati yumbi nous a journaliste d'investigation na kendakati na yumbi ezali ngobila bomisa batute ngobila bomisa Ngobila azala gouverneur ya Maïdombe pour ça les na été bien bitumba ebimi na territoire ya Yumbi et donc ya lokola ke biso na ville ya Kinshasa bitumba ndenge maisiko na zandu kuna ndenge ba complot
ngobila zala quitté donc ça mis les complot mais oui les maman ali ko bana rebe ça dossier yumbi ngana kenda ti na yumbi ezala ki bitumba ya des ethnies batende na banunu oyo na histoire ko yebi histoire ya Maïdombe batende na banunu ba guerre yebetini et banda ba 1963 oyo banunu ka ba buna na ba sengele ba buna na ba de ko ekolo ebele oyo surtout bandi ko beta liso na mo ebele biso ta passer na salango plus de 5 volumes, volume 1, volume 2, volume 3. Si ko batende na ba nunu na robunda na bango wana tellement gentili ngobila mbaka yaza mutende ndebi make tendance que ngobila ki na tendance à bomisi ba nunu ezala guerre il y a des tandis que gentili ngobila mbaka azali le seul mutende oya senga na batende bo voter ba député ba nunu ba nunu ba voter ba député ya batende po ba sangana parce que bazali bango nyonso bana Maïdombe ba koma mutu moko mais tellement soki ba linge yo ul umona ngolo ya mboko so ba linge yo ul mama atosai bola tona mukili Jésus Christ ko mwana nzambe oh ba pete ba sete mais innocent bongo bila pamba ndeko pegi toni ba boyi tuti omona ancien gouverneur ya ville ya Kinshasa monsieur Kimbuta yango auti pe retraverser étape wana asali musala na ye azalaki wana ti bon ndeko ngobela na kokota kaka ba problème bandi ba attaque ozolo ba bazo attaquer tuni to yeba Kimbuta zo na ça parce que Kimbuta zo ki charge wana azalaki ndeko ngobela ya pas même pas 2 ans ndeko ngobela vendre qu'est-ce qui se passe Kimbuta nango alandika la dé Kimbuta tamusa kimboka idéologie idéologie ya Kimbuta na répondre bino ngobila c'est un bon manager ngobila c'est nazo loba te pona na sala ba éloge otuna koti na ye pour ngana dans le seul mutu na bisaka venez gentini mokonzi awa bakino bali ngabo nadike ba otela so image bakino na le seul mutu on aime ça mokonzi na le seul on aime ça mokonzi vérité ngana za malanda ngulu te na petit bitinda te naza mutu oyo mokonzi apesa kata yoka mokonzi za mutambinga mais tant le terminator image baka na opesa image mokonzi nguma mutu oui peki bakino balobini te mokonzi bakino baloli nzela mokonzi bakino baloli zando trouvan ngobila bakonzi baloli kolia mais kolia yango nzala mama social yango mama na nepso ke omoni nakokoloba mingi bopesa ngobila temps mama Kinshasa oyo jamais kana mukolo moko ekobonga na mbala moko boye eza impossible non mais kolia social yango mama nalobi kaka lelo kaka mama muntu bani kosala moko yo lingi nini biloko nini nyonso komo fele omoni na temps oyo ngobila nano akuti ville nayebi sino ke ngobila c'est un bon manager otopesa ye temps okopesa nga raison okopesa nga kokomparaka ozo comparer Kimbuta na ngobila eloko ozo comparer nzambe na Satan po Satan zalaki nani Satan collaborateur nzambe za ngobila po yozo pesa ozo comparer nzambe na Satan tango ami comme yakazeke yakoza pire collaborateur nzambe yeba comme nzambe mais ça coup de tête accident na ko na mabele donc ezali na ndenge ya lisese donc ko comparer Satan na nzambe te na bibi sino ke ngobila ko comprendre lobby ngobila aina ba ambition ebele a programme ne ko zo ataya wate azana programme ko ya bien ngobila ko changer Kinshasa mais c'est pas facile maman jamais Kinshasa on a mukolo moko ekobonga boy et puis bakaise bele salité fulu kinga depuis chaque ministre provincial il faut ayeba tâche na ye ba bourgmestre il faut ba tâche na bon et lokola awa boy fou c'est na justice na biso vous la ka justice est déployer des mesures té ba do ça dali belé 60 millions ils ont aux la biso biou Kimbuta puta mbongo na ma et qui m'attend de yona aza ko purger pourquoi animer voilà que kuruze et Kimbuta
lelo oyo l'État a télémé par la justice. Tout ça comprendre que nous tous avons confondé. Ololo la muki afuti mimola muki afuti muninga mkoso beto ko la mukabe ko to trouver comment batu nyos bakena la parquet. Ça pesani. Mais oui, au moins c'est quoi valeur la justice et comme combattant. Il faut que ça agisse au moins la justice ni amoto la nation. Il y a un mikolo mo makabo comme ko fongoke bazo malgré que le Cameroun est bien malgré attention et comme bakumi ko profiter na ndenge ya mabe ko funda ne komi en des autres net vraiment aujourd'hui na boyi na ngate net na ndenge ya mabe ete muku na benage funda kabila te na ne lo la lo tindoto na ndenge atanga ko man muku na bi na ye funda kabila non ngana ngambo te ngana ngambo te ngana saka bon ça il y a beaucoup de gens qui mo bena yemo na ndenge mbiga bena na ndenge na mbiga ke ne nangu ya ndenge ya chabola na ndenge kosa leka ke na kufunda kabila mukunda ngai sanga ite derrière Peggy il est le quinois ngaza quinois abi et ça charge à moyo accompagner biso bon mon asko jour combien de quinois obi ke tuko ko le mais on dans l'église ouais na assigné la ko malade basali parce que la raison comparer église réveil patriotique il y a une église mukuna akomaki na soif ya politique zaki mama église il fallait se prononcer so que l'église on va ndimi ba wala nae yomo ni mundimi na kena wala nae tengo wala sama église c'est mama politique et puis yemo ba no ba yango réveil patriotique vous voulez patriotique vrai ou faux Peggy Sassa azali parmi ba liembongo oyoyo Vital Kamerhe a panzaka na nzela parce que c'est mission vrai ou faux azali parmi bato qui ba mettre masolo ya liste za mulai bazo benga kaka bomoni liste na bilondo comme na ngai parmi ba pire petit Vital Kamerhe parmi ba pire petit Vital Kamerhe Peggy Sassa parmi ba petit na ko wanga na viete oni mangona tango yoyo osena no silité botata ke papa tokoza na bengrate na mboko yo bo finga Kamerhe muyibi bo traiter nyonyo so bolingi bo humilier ngana so mona histoire Kamerhe et voilà histoire de Jésus Christ na croix c'est-à-dire oui ba beti Yesu ba beti ba pimbu mais Yesu andimaki ko baka mana ekruze pour le big section na masumu procès Kamerhe dans ba suba c'est maman maman kolo kola na ko cité on a tes politique au moins politique news ba ba ngona na TPT ba te bule ba ya na ba OK on ngai le conseil principal yo ke mo famille yo mo famille na yo tala mon ba kambo na ba bana Kamerhe tena wo ngana c'est mon fier et puis le loko to matanga le ke masaro faki ko re fangi le na ninga mbete faut pas que ça la un grand la vie tant mutu aide on la vie ne bandi ma combat Kamerhe tu ça au combo comme les cadets de la presse à l'époque on a Kamerhe ministre de la communication média natanga makomo na bango za ba vie ko ba pesa na courage Peggy ko la Zakari ka boyete tanga chiki Peggy zoma centre famille na ngate ndeko na ngaite mais mutu quand même soka asunga dans la classe ngana ke bossa na ye je n'ai rien à voir na makambo yo solo 100 jours mais je soutiens à 100% mon vieux Vital Kamerhe et puis les sous na kusema justice sala mon sala na yo nini sala ki ba ko kama makasi to zaki na yo le jour à procès au to monaki madame Amida Kamerhe alikana na tito to batuni biographie na ye et comme ça ki ba to Peggy Sassa to zaki na yo tant batuni biographie to pe à ce que ça fait abotama wapi tout le monde a dit que Amida abotama na bando ako pesa image ba ko moko na ko protéger ba bien na bango ko nyonso ezalaki kuna soki alobi ke ba bien na na bandu et utinda ba kite sous le terrain ba mona ndenge ba kina mambo wana botala tala to confondre bate n'expliquez bien maman Amida Chatir papa Botaye aza indien maman Botaye aza muyombe Amida maman Botaye atika na âge à 6 ans
maman Botamida, Tika Mouké. Papa Mida, papa Mida, commerçant, il y avait une nez dans beaucoup. Dans le côté de la quantité, Amida Banda va faire na ekala. Avant même avant le parcours, et puis na sepela qui na moi c'est où en son. Ma passer c'est dimanche. Qui reconnaît, azo reconnaître la vie, camarade Namida. Tant on bandi va commerce de Bangwana, il est pas ça là. Parce que il y a Salibou, il y a Salibou, il y a Salibou, il y a Salibou. Et comme ça va tout nini, Amida Bozomona wana, même la campagne chef de l'État, ou bien que Félix, c'est que tu le pire vie dans ngaï, on a bien pire vie. Vieux Azalaki, étant maintenant ça va gérer polémique. Vieux pour c'est de stresser, vieux c'est détendre. Il y a des mots, Begin ça, Buena Dani Aïe, Nevenaï, Dani Aïe c'est Pélas, qui n'a pas eu la liberté de vendre vieux, avec ça, tu peux te rater moi, il faut rater mon thème aux habits. Vieux Aïe petit pour moi, Maï, c'est que la nous ça la mission, on a encouragé. Voilà, Fatih Beto. Il y a des locaux de thé, il y a Ghana, il y a des lotés. Tu vois, il y a un palais, tu développes la soukapé pour vivre au Kabeza, moi, au Bokoso. Il y a un peu moi fait, la soukapé, tu as besoin de venir, ok, il y a un peu. Il y a un Fatih, il y a un pire Fatih. Mais il y a un pire vieux pour ne venir à y aller. Dani ASC Pelas. Dani ASC Pelas a aliawa. Ah, na Kenya wa Dani ASC Pelas. Ne vient pas. Notre personne a aussi Mukile Yebi. Et puis le sous cousin na Yemoko, pasteur Jacques Chilombo. Kambal, pire vieux. Et puis moi c'est un grand frère dans Papinsas. Donc les familles Hermo Omer. Nazala ba pire. Ndenge ba kamera ndenge ya campagne obete tout le monde sur mo que Amida Amida et comment il attend beaucoup ya galère. Omoni président Félix Bena Fwali Ambongo na attaqué président. Pour akemi a souffrir. Ba élection oyo bala réaté même ya rolo avion partenaire européen ça bala réaté. Amida comment bena na maman ya Amida bi pour l'intérêt à Fachi. Amida teki une pomme. Ateka le pomme. Ateka immeuble. Papa ça mon pour la campagne. Ateka pour la mobile mais caméra. Non, yo connais ça. Yo connais ça yo. Yo la vérité. Période de la côte. Dans n'enga mbete na période de la côte. La caméra zaki na moi baisse. Souki ne ba oh Amida moi si mabe. Aya pour l'intérêt pour na période douana pas mutu bakina baisse mais Amida quand même moi si wana quand même tous a quand même reconnaissant na moi si wana pena boyo abino a osé parmi ba soutenir chef de l'état il est pas sali na lobi ma bête na finité pour comme au niveau et puis boche bambanga ona babuna bona fatité le pouvoir ba yeye pour ni merci Pachi nazolo ba makambo oyo oza réel oza solo qui va te bérer va soutenir Fachi. Amida passe à la carte. Voilà, il y a informé que parmi on va soutenir le président de la République, Fachi, chef de l'État, garant de la nation, Amida passe à la carte. TV Zali Moumara, dans la mission partout dans le monde, dans le monde Congo, qui est dans moi Kochité, Peggy Sassa, Massa Sebeti, le 9 juin 2020, marché central, Batou. Balle réelle, ça c'est peut-être Tumbizan, Batoubakufi. Votre impression par rapport à la réalité à vous? Nekorangai et Salengai passé pour être d'abord en tant que journaliste d'investigation et philosophe de formation, lobby le 8 juin 2020 dans l'année dans les réseaux sociaux, nous avons frère Nanga Israël Mutombo, Ayambi, na bosso la politique, Ayambi honorable Mike Mukebai, Ayambi na syndicaliste moko. Comme naïbi na tina oyeba yeti. Mais Ayambi syndicaliste moko wa leki na télévision, na plateau na pour informer des gens. Et là ça vient. Alobi ke lobi to kota zangu nanko. Alobi on a télévision. Na bosso la politique. Un journaliste ne peut pas permettre na mutu aya kulba mabe ko ya ko informer mabe oyo ekosa ma lobby
Les acquis préparés. Les acquis bien préparés. Na blessé tout. Mais tout a été préparé. Nous sommes aussi des analystes. Pour même Mike Moukibaï, un député provincial, à son côté là, on est Hassan. Hassan a un contrat où il a signé. Il fallait qu'il ait un contrat qui il faut réhabiliter Hassan. Il faut attendre Hassan. Attendre à côté. La recette n'y a Hassan Douana et qui est dans la poche. Il y a un syndicaliste. Il y a un moment où il faut résider le contrat. Il faut moderniser Hassan Douana pour que maman Moussou on va tirer dans la balabala. Parce que la place est bien. Ça nous tous les deux à la raté. Tous les deux à la raté. Ne quoi ça na tongi. La place à tongi wana a tonga mona ba normete. Ba même ba souffrir na Hassan Douana. Il y a un moment où il a dit non, si on a signé le contrat avec ma partenaire, pas ton zan maquette des alliés. Ils ont dit que oh maquette pour Canada, mais zan le pena et kotonga manenge idée wana nenge ne woni maquette wana. Mais subitement Hassan wala sa vérité mo wana non bisabino. Hassan voulait à corrompre Hassan ma casse la corruption. Hassan ma casse. Hassan a le bas yango et puis avec précision, Hassan a bête en bataille, a bête au sang mais na Congo. Ba konzi belé ya mboka na biso. On entend ma communauté. Ba konzi minene o bebe bozo ba décision na mboka na biso Hassan na libanais azo ba makota na poche. Ibani le kozambongo. Yo mokonzi oza na poste moko politique n'intérêt à population. Olana lokola fatité. Mais aux autres fins, ça mboka il y a golia bakanyaka et c'est yebani et goyebana et puis justice faut la makambo terasuka. Mais à ça non salon on a immo ta na force moko même monsieur Jamal on a une force. Mais kasi l'émission et ça les la kisiki. Hassan omoni Nazan douana. Hassan tellement soit qui marché central na otage. Surtout ba mamba tega Nazan. Même il y a des chèques Nazan bo Hassan ouais Géraka ba chèque konolo ba maman be ebele et ça la marana Nazan douana pour nini humanitaire na ngona ni mais c'est Hassan et là ça m'a be makasi ani même si on a bien boy moi 2 3 4 fois déjà dans la télévision makambo ba filtre dans internet déjà m'appelle il y a le kuta où moi ba mélange rolengi sabatu peki yo kutu boye to so ma beto yango na profiter na micro na bino soki bomoni nga peki ba bominga ba tuti ngai to ba salinga mabe na mboko yo nyonso oya ko na ngai mabe ezali monsieur Hassan po alobi nga kuna za mpuku atele ba to ba mabi nga na kutu nga peki kutu na za mpuku na za lokoté. Donc c'est-à-dire que Hassan a commis au-dessus de la loi, au-dessus de Mboka. Et au cas où ça m'aille, Hassan a dirigé Mboka. Libanais, yo ndekonanga yo ke na Liban. Ozo na wenza Liban kuna mnobike ngai botalatala na su wenza otage. Mboka na biso to ke ne ti wapi ennemi a congolais za congolais ndekonanga. Oyo tout eleki le logo yaki kabal akota nini confinement total la police ezalaki wa mais yo ba Géraka nini yebaka yo mo population elekaki populaire eleki la police na makasi général Kasongo a ko mobiliser full wana te général de Kasongo batuté général de Kasongo batuté il est en train aussi de souffrir général Kasongo nganité papa la police ils ont un problème sérieux peu de sous général Kasongo a connu jamais qu'on a télévision a que le bakebiso la police on a problème boy la police est apolitique général Kasson a un problème il y a logistique n'engazawana tu comprends makambo de kana mboko yo ba bio c'est belé de konangai makambo zo ke ebelé si au monique est-ce que bena yo ne bena ke ba maman responsable ou bena azana moi azana bana azana mobali ou à kaka oui à la souci il faut son ensemble mon place à maman a aussi la désordre ou basoki na ono ki ke akufi et ça mon konti ville passe to tika
bakonzi hiérarchie et le monde ba nyonso bakonzi bazo décider bona mboka basisa makambo oyo mais makambo zo kene mabe ndeko na ngai po ennemi ya congolais ezala congolais gouverneur Gentili Ngobila Mbaka bazo lingele babulu ebele mais toyebi tous les babulu wana ndenge balobaka tango nyonso bozali kosala makita pona koluka ko mona nzambe lokumu na yeba ndeko mata se ko mata Gentili Ngobila Mbaka moma ya Sénégal tokotika ko coloniser et la colonisation dira très longtemps mais mabe na ba journaliste totika ko za lokoso ndeko na ngai vome osala émission na ngai boye la pesi bino loko te okosala musana yo diffuser obi oyo na sali pona zo na information que vous êtes conscient que oyo sala ngai danger ngai Israël boso la politique mais à travers émission na yo okoma ko livrer ba kanga bato à travers émission na yo okoma ko lier bambongo ya bato bambongo makila ezara bien te journalisme ezara mais ya ça pas beaucoup tenir si kana yo so yebani to di bulona to yebani ba tactique de jeu de cliché to yebani nasoko leaki yebana ndeko Israël lelo ndako boya e azate succès awasa msali toko ezali époque na ye mais succès bebe ko batela succès bebe ko protéger pour ma bemoza na se ndeko poki bika no ko yeso asali ki bakanga maman mwana yo tuninga maman ngobela na boko fula mutu na mwana fula to yebani baka musuna tebe na bolo ba moti mais du fait qu'on peut ça accès ndeko Israël to yebani atape bon journaliste d'investigation le ngai tout plus que tout ngai on a ko boya été na ko finga epete mais succès ba batela yango lelo mutelega ndeko basine ba pax ate époque des alaki tia po basakari babaso époque na bangosa po ils ont époque mais au bet la bana non sur nil que ba ranking pour ranking et la génération en génération wana no bika makamusi ba ko lobaté maman ils a politique parce que la question que nenge vous a choqué gouverneur avait le Kinshasa paix a choqué est-ce que na simanango ils a été que nenge dia ba message ya mabete mais ya ko la kisaki ndeko Israël na boso na politique à se comporter qui mabete selon bandeko ya gouverneur a vu la Kinshasa mais na part na ya ka sala ki musala message ni bongo pesa na ndenge ya kimi ndeko Israël ole qui na ko Kinshasa confrère non na nga boulot félicitations pour le succès mais yeba ko battre le succès aux sala comme plan B na yebi pour nous sommes des journalistes d'investigation oyo posa la rapona mboka na ndenge ya sima to yebi pour miss na biso za komona to yebi na ba réseau tout to yebi mais sala yango bien pour mbongo ozo les sabana ezala mbongo normal ezala mbongo pasi ndenge monde entier ba lo ba otala ba olinga ezala mbongo propre l'air to yeba deuxième face na yo et vous allez mabe pourquoi na bibo pourquoi qu'il y a intervention Gilbert Bilal na Congo Web pourquoi et comment il est ndeko Gilbert a peut-être sur la bique Ibrahim Kabila et puis bureau de Bazala qui n'a pas Ibrahim Aïba qui est-ce que ça qui oui Gilbert Bilali c'est un professionnel alors à écouter un réalisateur un coordonnateur adjoint ya Chabani Record son moni à tirer niveau à bimi na télévision alors biloko wana c'est quelqu'un muzalaki na baki ka bondi mateke chaîne na ba bureau de baki deko to yebani chaîne banda il y a des journalistes et on nous a formé ngana za mona soda nazana ba famille na ba papa ba oncle ba zapi na ba service ya l'état mais ils ont ça là participer comme au RVC mon salaire de service à renseignement est comme au finama parce qu'il y a assez de journalistes là où va comme ko beta tolo ke ngana za journaliste naza agent renseignement ngana za agent ané ngana za mutuboy un agent ya renseignement azalaka non apparent un agent même la basira beaucoup tout biso ba père na biso ba mbila ya solo izela ba papa mutuboy ba ibu abimaka na butu papa ki na musala mais moi si nekuta yebi musala ko yasala kate elo wano le beseka na ba mitu baroki ye roki no retere mili banda lu
père Akebulu nous on père Akebulu servi beaucoup bébé ça honneur il y a service à renseignement on a beaucoup de vaillant ba brillant dans service à renseignement il y a ma classe au ba qui bien formé mais ceux qui bisent journaliste mbika oh to ko comment on a même le droit que on a service OK au PC information et puis on peut livrer bateau ce que moi ça m'a bé ce que moi ça m'a bé ndeko na ngai même ne toi boy yeba ko tambola yeba ni nozoloba yeba ndeni oza kolia po mikolo tayo za mabe isili ka balingelo bul neti ngati peki wana mama nana ngani lokote na futela na ngai osaka musala non saka musala na ngai ona moni mabe na lobby ya mabebe o eleki niveau ya haute politique po nazo ya même pas les longa na sala analyse que tu as 4 sortes de politique ya sans été ni batu na IDPS va combattant na lukuta Félix azaki na prison akangeli kamere donc nous tourne lukuta wana politique sans été politique musuzali politique ya TV mbanga na TV mona mbanga na TV mbanga na ba document tu peux nous avoir les preuves on a to sape na politique lisusu politique ya butu politique ya butu tango ba décision ya mboko eza ko salama yo nanga to la maté afaja banga na quoi rais ka banga na quoi caméra na système fourmi ayebe quoi c'est na nna ikata idéologie na kata inusa yo zala wapi moi le chef de l'état na kata chef de l'état na réunion butu yo salama wala raté to sape na politique ya mundele nyonso to sala mundela simi télécommande habité yote yolongwa azape yote to comme na tura fachi to comme na tura fayu to comme na tura mundele ne télécommande to dam mundele mundu abe o petit dam on politique mundele donc à tout le bien à TV ba ko peso poste zéro. Merci beaucoup. La vie de Tokomo Kuma Nasuka, on pose des questions comme ça. On aime au qu'on se le dise, le premier citoyen de la ville, Nabatinois, vraiment, ni les a bien été. Les a bien été. Un mot pour la Batinois, pour le premier citoyen de la ville, na ono sur le biba projet Zanango, Batinois Bayoki, Libanda Bayoki, Mboka Yoki, projet Zanango, c'est que la relation est bien militée, na Baïboka. Na pas n'importe quoi batinois oui qu'on se le dise et là c'est un mot bien battu ni parce que ça m'a posé par rapport à gouverneur Kimbuta na lokita bolobini ni bana qui dans la terrain le seul gouverneur na mboko yo na vivre qui dans la terrain et nous azali gouverneur ya biroté il s'appelle Jantini Mkobina Mbaka akitaka et nous sotina ba fempo boy bisanga na époque Kimbuta bilo mona Kimbuta kitana Kimwala bien on a des qui moutent et maloc qui moutent ni tout le na télévision sur les formations maman non il ça ngobila akitaka na terrain place bolo bandeke bolingi bokota na cop bopia problème ba image bolo ça na pe ni kasi na mabe bosenga na bosenga kasi na bosenga na instruire madame Belize Okonda pour charger de communication gouverneur maman ba journaliste ko ba lingi ko tisaka bango pe tangu ko zo pesa ba image bango pe ba so rapport so ba pandisa to pandi pe to kino ba mona ba to na problème mo Kimbuta tiki ba nyongo na ba chaîne ba télévision na ba journaliste apena nyongo na yango ba te ngai te yango ba na ko ngaka na sala ki ba pesa ba image yango ba ngai na te mo pandisa ba image jatini ngobila mbaka zo bi ma style ya sika alingi ngolo meya ekota toyeba bakuzo ba chaîne nyonso temba na moko et c'est impossible pour mbongo na ezati mais tout la mécanisme de Kimbuta za ko ndima na échange ka boya kaka te na sima nyongo tika Kimbuta yaki na mo charge mbika mena subasima nyongo même ya RTNC mbika subasima nyongo mbika c'est-à-dire sanga na do ebele le dani no so mbika na termo la bimisa mo do mbika ila ina sanga na ba ko pa mbutu c'est donc même ba TV non même ba TV même monsieur solo et que des hommes micro nao mon DG Ernest Kabila RTNC
elles sont combien qui nous ont tiré pour ne retenir mais les m'a foutu à rater maman c'est maman yo na tepete avec des dangers qui nous ont bien au cabas qui nous ont moi il y a yo bien l'état tu comprends na sengi na madame Bélise Okonda na série la communication na biso bo insérer pe bandeko pour bazo ba image pour elle mo be buka mona buka kokila non comme qui nous a Saint Thomas éviter pourquoi tout le monde commence à OK na mot na ngeza keza boye population to senga mingi na ville na kopi ba cheke ba sa te gouverneur a télé bila Kambwana ville esika oyo président Boba Muzela akoya akokita na ville a télé bela jongo maman na okokuta moi cheke na babana na bébé koyiba na misu na ngana basi donc tina kombo tina l'inter aux a raison Gombe aux a raison Chantini ngobela mba kalobaki ya mo déjà a cheke ba kolongola ba mona ville ils a la procédure ba mo boy karaté ma bezani ils a ba politiciens ebelé ba kota na circuit ba cheke oyo ba manipulaka ba cheke ba cheke ebelé ba koma ba mission difficile et puis ngai nazala moi toi ba bref na côté ya cimetière cheke moka bimisa ma téléphone ma babenga gouverneur téléphone quel gouverneur quel gouverneur ancien gouverneur qui muta ouais mon chance donc il est des chèques chèques na chèques était dans la vie par rapport à la mission à la supériorité ma beko oleka bozo ba numéro bo benga benga quand la tendance bien ma benga kasi on il faut ça maninga propre le gouverneur côté mais le assist c'est le wana politique wala la chèque ba longwa et ça son politique